ankara de kuta otambola na machette azoluka kata loboko po album esimbi te boboyi de fête. Non, il y a un problème à mutu. Fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, vos huit surprises Nabinona Karine Mokonzi l'air baronne. Parce que nga fona mona ba œuvre pour na bengo ma baronne. Ouais, non, Bibi Kapinga et allez. Surprise à boye. Na ba téléspectateurs Karine. Obangate. Te non bon pourquoi bellissima. Et là aussi nabi ke ko yibe ma be non yiba te pourquoi nenge posana tu acceptes quand même que nenge moi Miradiabou le quoi ça musulman lelo lobby ceux qui azupe oyaleki Karine Mokonzi na ba Kinshasa auto na Lubumbashi to partout au permettre. Oh mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ngako tunaina la te po Karine, laisse-moi te dire aux parmi ba fille ya télévision linga mabe hein, tu le sais quand même. Si je sais mais au moni ça déjà. ouais. Et bien ezaka nini ero na lingi mutu nabi ke nazanga moko azaka mobali nanga ero tromper ngande ça la passe mais au kutu ezaki na kuti mutu azab déjà marié et ngana lingi na na eta wana ya koza marié et pourquoi ceux qui azolinga mbanda ngande fona ça un problème pour ngana na mutema et bon on a kuti na mutema te non eza nango normal et surtout que ye eza faute na été eza ekolo na ye donc eza lokwa religion na ye et permettre bango bongo et comme isanga tengelo no bando ça l'effort na peut-être ceux na zana mbali na yo poza musulman na moi cité te no koka na mibale belé osangisi ye na moi liste ya bato musu te no koka te jusque là za yemo si aye moko no koka po sangsete na linga ke mingi et puis en fait ngana yeso e marché te et celle qui est au Kabwani. Soué na yo ezape bon. Te er soué na ngate mais déjà les gens en attente. Non la bellissima er to chap négatif. Il faut toujours rappeler positif et l'homme qui n'a que esimba te maintenant tu as soki siko esimbi parce que le lo bien ba fie belé lelo ba shida ba komela ba père à parler et à peine mi balé belé azora fima ba shida masutuka akomela mère à parler que lo moko bandeka ko beta bito sutuki bana 3 4 akomeli pe madame vino mobimba pe et ozana choite donc ngana ngasko te ko sale loko na yebike no wanga na to nazota kende na lingi lelo to msuna lingi pona mbongo pona bwebwe mais il faut nata pe que lelo sali ke to boti to azasu na mbongo. Voilà. Nyoswa. Ok, star. Na moment non ça. Te en fait yé ezamwa ndenge mususu parce que non lingi soupo na mbongo te. Dans na lingi penza na mesani na lobby azasus na mbongo te. Te non vanda bibi. Non vanda bat internet ba que star na vitesse sa vie à star. Bibi kapinga bat ba so ba yebi na vanda na mibali mususu akipia na mbongo ateka ba voiture mais ayeki nya koi na mbongo flat ezate na loger na ndaku na nga aliaka amela rapé whisky apé ça 100 francs te chaque jour natanga va m'appeler au crédit moi 50 30 à check carburant moi 20 à crédit. Au comprendre na souka peta msupe boy et simbi pété au Kabwani. Parlons de whisky, il y a une question pour ça, joie carte. Pour la couleur. Pour les autres qui m'a noir. Au soutenir un peu équipe il y a orange. Si on a soutenir orange vita. Pourquoi zo soutenir ka orange tina ba carte? Non même pas na comprendre que orange il y a la question de ungalingaka. Karine Mokonzi parlant de whisky. Nakatanda kuno to kuti ba whisky belé ya on y a monsieur Salama awa poto ba ke Karine Mokonzi livreur de whisky, de champagne et de jus ou au commande mobile moro a importaka ba jus na ba whisky yango sali stock nanda. Non même pas ya ko pona ngote. Ba whisky je crois non demande que je crois que kutaka ba whisky. Nga ba whisky nanda kuna chango par rapport à décor na melango te. Et comme exagéré dépôt mobile. Non, en fait, les autres tout. Ceux les lois $800, air moussale qui est bien lobby aux 200 lobby 500. Des accords que la Kinzamba sala, moi quelque chose est comme au kotanga whisky pour na lingaka. Et en tout cas, ils ont des corps na melango te musus pe arrive et où meli pe inspiré. Ba yara ba melango te. Si, ba yaka ba melaki si li ndak na yambaka ba mission. So monique au kutu ya décor izaka o menet ba wana et si la rapenza pe si lignos o yepa o tkalondi mate ke loko izaka tawana.
nasala ba émission nanga toujours na ndako parce que deux fois na koma na ndako sa ba émission bosa boka na terrasse boye o ba client ba e bokata botelema bango na sima ba boyi image bima boko mo bondela na monaki e bandoza bientôt bimi na samo ibo bandaki émission 15 minutes bokati boki aussi en place msusu deux places et sa propreté donc no ba ke n'était pas ngam tortu na ngazati o ebisaka ke Karine telema na biki bibi kapinga ozalez ngape na ozalez rien à voir na whisky tozongi na carte ana whisky na ndako tesko ana compte na banque ngana hotelimate umwete ke singa na l'accès ba whisky hier obim ça va carte Karine tozongi na carte pour que tozonga na profession oponi carte nini. Ah, mes chers téléspectateurs, pour ani Karine oki ma carte en noir. Na cliquer boye ba carte ba question ya noir et ya na orange pour que le roi yo lingi orange to ke neka bongo. Ça a un plaisir pour la noire cette fois-ci. OK noir. Karine Mokonzi, es-tu au courant que depuis Okomi na Watanabe, trop de rancune. D'ailleurs, même il y a Sankara de Kouta, Tambolana Machette, Azoluka. Katalobo, Kopo, album et Simbite Bobo, il de fête. Non, il y a un problème à Moutou. Il y a un problème, peut-être qu'il y a un mot qui a craqué. Il écoute des sous ma musique pour aïmba péter. Biso tolbaki que je m'aime. Pour aïmba te mo soutenir awat. Si menga dans soutenir wata na comme na niveau te kenala ba ke vocalo mise ko sala on te se ka fo chanter non sangote pour ce batchinga wana nakoko ka posa vocalo on te tant que fille wata papa no alobi ke so ki album e simbite bakatinga loboko ye pas eu machette na ko motambola nango par rapport ya o batu balobi. Il fallait pas qu'il y ait une machette. Il fallait pas une machette ba musicien pour wana ni mamba ba musicien. Que ba mona ke te biso to bimisi ya biso simbi ya simbi te wapi to kateli boko. Mais au mona musicien monter en simba machette en simba mbeli parce que comme on a niveau ba qualité ba clip ba DDD. Ba qualité ba clip ba tout en noir. Musicien nyonso ayembara. Donc er ota la biema atali place atali ba okende na nini voiture eza marque nini wana eza pirogue bateau nini paysage bateau baza du domaine bon on a ba calculer de besoin risque était on ba na simbi mbeli et simbi taya to katati ye eza to ko ba ke eza mutumo we azwa même $100 na finga o comprendre donc ezate ke afinga abatu na ndinga babeteza musana yaneti yo oza animatrice oye ka ko sa musana oye otalanga te oye te ko lia to tambola to te yo eli musano mais mon ye pe ko finga ya musana ye do so afingi batu to lobi na kama batu ba ka mutema passe asa ka musana yango pesa ke $100 ce beau pexi yango ndenge pa otambola na machette na pour ki akata loboko ya héritier Watato ya Karine Mokonzi attend qu'elle défend la personne qui est en train de défendre l'album de Watanabe et Aza toujours dans le banc. Non, ami siente. Biso to ouais mam na biso musique na ba porte-parole te na ba mikala te na ba popular ba musicien te. Biso to s'adresse qui na ba musicien o ba simara miko ba ebiti na voix que mais ba délégué en tant que non, oh ye ba délégué ke kaka. Kaka ye délégué bon era longwa sko bando délégué nan parce que tu bi que place ça longwa pe certaines bando délégué nan. Non. Bon que délégué biso to ezama mboroye mba to lobi on na ba musicien et à ce le ngi na lancer gueur na lancer na ba journaliste pour na sala kango mais jamais na que là na lamki na lancer gueur que na ba chanteuse nyonso or mekana na za na voix te na eboyemba te donc